Bamesanaka na pasteur te. Ouais, bamesanaka na pasteur te. Quel que soit son âge, quel que soit niveau ya amitié nabino, quelle que soit votre intimité, mais ainsi longtemps qu'Azali ouais de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de personnes, on va comprendre ce qui s'est passé hier à l'église, il y a pasteur Mayata. Beaucoup de personnes vont comprendre en côté. Vous devez comprendre, lorsque le pasteur s'adressait à ses collègues, lorsqu'il parlait, Azala qui juste nassé. Face à face na bande konamnaye azo exhorter bango azo kotalisa bango azo koyebsa bango ndenge nini faut zala il faut tout arrêter. Mais pour demander pardon, s'il vous plaît, c'est papa s'est déplacé de place à Zalaki à Matiti na cher. Je suis un chrétien. Binope boaba chrétien. Vous connaissez que ça veut dire cher. Boyebi impact nini donc ezakana cher. Et papa oyo na souka na humiliation, il a même prononcé ça na munoko na ye. Peut-être ezakana batu misusu balukaka ko humilier nga, mais nga na ndimi na s'humilier pona famille na nga bandeko na nga na senga pardon parce que makambo ezokene mabe. Afukami afundi biso. Ye asalaki nini? De la foi à Salinini pour asenga ngai na yo pardon. De la foi à Salinini pour asenga ba comédien nyonso pardon. Et puis à Fukama. Mes frères et sœurs, il est temps. Chaque chose a son temps. Mais si je m'abuse pas, le 16 mai, ceux qui te reçoivent Makas Yohana, réalisateur Kozala Makas, à coach la moi capture Wana Moki. Le 16 mai, le message au pasteur de la foi à l'Obaki lobby na église. Mais Madame Belvi na équipe Mobimba ya Belar, Bacha yango na communauté, ceux qui boké boluki na communauté ya Belvi. Le message wana acha yango wana pour demander la paix à tout le monde. S'il vous plaît, tout ça la analyse on a bino. A démarrer mutukanaye ake mona mama sila. A solo linaye mama sila a pesi beloge babola mu ya mama Belvi. A démarrer sous mutukanaye ake mona mama Belvi. Mama Belvi a pesi beloge babola mu nyonso ya mama sila. Bazali na problème à ta mon côté. Nasuka balobi baza famille bota. Ah, Seigneur Jesus. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia Sarato la télévision, Bandeko Balandia Top Media télévision, soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer, Bandeko Nangai. Vous savez tous, Internet est la moto et Mati. En tout cas, aujourd'hui c'est Mbouande à Swaki Mbouate, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Et suis Bae Oyo Bazala contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, Oyo Ezala Kavi, P Nzela, il y a victoire en tout cas. Nous avons l'impression que beaucoup de personnes balingi nzela ya parole de Dieu na nzela o ya lobi côté. Voilà pourquoi to sengi na ba nyonso bandeko nyonso balinga musala to sala ka bandeko nyonso o ba soutenir ka ba participer ka ba mema ka biso. Des fois ils nous appellent ba commenter ka positivement ou négativement pour na ba émission na biso o to sala ka na senga bino bozwana no mwa makaya bu na mwa koka bo fanda wana parce que cette émission en tout cas je vais choquer beaucoup de personnes. Oui, je vais choquer beaucoup de personnes. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous avons en tout cas l'obligation d'informer, nous avons l'obligation de former, nous avons aussi l'obligation donc à faire pasteur de la foi, à faire aussi absence totale. Il y a remarquable, je peux dire, il y a maman Sila Bissalou, il faut qu'on se le dise, absence totale. Aussi, il y a comédien Moussoussou, tout au long, il y a vidéo. Ici, on demande la paix. Cette paix qu'on demande, Ezali dit à quoi et pourquoi, et c'est sur quel niveau. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, mesdames et messieurs, moi et maman Sarah, on a un plateau Oyo pour demander, supplier,
Nabandeko est belé de cesser avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que le pasteur de la foi, en tout cas encore une fois, merci beaucoup l'homme de Dieu, a accompagné les sous-visions au biso Totozala Kinango et les incalcitrants. Bako se retrouver kaka bango moko na kwe na bango na ebité tokotia bango oyi mais na suka toza atana problème na mutu. Voilà, tout le monde est famille Libota. La famille reste sacrée. Quelqu'un m'a appelé à l'obi, mais t'as dit Bozobi Mabazoba, famille Libota, Bozuka famille Libota. Libota, quand on a famille, Libota ezali na lingala, famille ezali na français. C'est quoi Bozoba donc eza wapi? Soka tozuka famille Libota, Bozoba ngo eza wapi? Pourquoi chercher les infractions, les démons, les esprits amabé partout? On n'a plus ce temps, on a discussion, cherchons la paix, la sanctification avec tout le monde pour tout le Kanzela, le Kolo. Mesdames et messieurs, Boyende to banda émission Nabiso, Maman Dinana, vous savez tous que son film Oyo Ezana Combo, il y a le secret de la mort, est déjà disponible na DD Télévision. Mesdames et messieurs, Bokine Kolanda film Wana. Ursule Pechanga hier nous informe que bientôt elle sera de retour sur YouTube. Nakanisi Tokoluka Moeto Zwa affiche Wana, une façon aussi, encore une fois, il y a la promotion à cause de la de retour na YouTube. Et aussi, nous avons reçu beaucoup des appels. Pourquoi présence il y a Ursule Pechanga lobby et pas papa de la foi? Pourquoi Ursule Pechanga aya quitté une façon to panzela bino pena horizon na makambo na ndenge pena donc esengeli beaucoup zo par na bino et aussi votre film Fille Mère est déjà disponible na Bellevue Télévision. Allez vous abonner massivement. Nous sommes au-delà de 206 000 abonnés. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à vous, c'est grâce donc aux Congolais que ce travail est au kende liboso bandiko balandito lingato banda émission na biso awa avec Josué. Je vais retourner de l'autre côté à Régie, Nam et la maille, et puis on se retrouve tout justement après Poto Banda, émission Nabiso. Merci, Josué Miezi, réalisateur frais. Yeba mingi mingi, mobali oya bimaki na mwasi na yo, ex ya madame na yo, ayebi ba faiblesse nyonso ya madame. Obi, désolé. Constant ça ni. Mutamusala maboko na kitu sa ya zate, sauf quoi faire. Quoi faire pourquoi kina muto mutu take okato na ndako. Moi, si nous sommes dans la relation, ça fait plusieurs années, ma famille paye bani. Et là, au moins, si elle souhaite un instant, qu'elle a un mobile à balayer. Comment ceux qui n'habitent le Lazare nous prêtent parce que Francis Capot. Et là, on est en. Parce qu'il y a Bota. Non, bah, moi, c'est mon tête. Eh bien, on s'y quoi? J'avais dit non à cette relation. Est-ce que yo penana tata mwana na yo aussi mon kabwana bien? Yo na tata mwana na yo. Soki bokutani ba sensation na ba sentiment ezala ba te. Aza prêté. Est-ce qu'on peut en avoir la camp? On a habité. Yo na tourné qui nazela dans 5 ans. T'es tant sous attends 5 ans le Québec, nazela t'as 2 ans. Désolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà taillé mon chemin. Pardon? Eh oui. Taillé quoi? Mon chemin? Chemin, ça veut dire, donc spécifie un peu. Mais je suis allée voir ailleurs. Tu veux que je te le dise comme ça? Voir ailleurs, donc ça veut dire... Que toi et moi, c'est fini. C'est quoi ça avec toi? Le quoi moi ça sabota au mon ake egola qui sake inga na bota ka te yo za na mwana. Ça ni. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi voulez-vous entrer dans la vie des gens pour l'embrouiller?
Na moni mona so tula na ndaku no azo bala te kitoko no se pa na ndaka kitoko. Aya to lo ole te pa mona ba fani mabeza wa. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Nakansi Boutu Kolandawana. Encore une fois, nous vous disons que Tochaka à 30 secondes, Tochaka 1 minute. L'intégralité, si vous voulez bien suivre ce film, allez suivre ça na Belle Vie télévision. Bisi Kaboni intégralité à film wana Nyon Sezali Bamate ya Boé Makambo Boé. En tout cas, il faut en bénéficier et aussi il faut profiter lorsque le bon Dieu a continué à copier sa inspiration. Voilà, mesdames et messieurs, on est au bandi. Toujours quand on a zone il y a turbulence. En tout cas, vous devez serrer vos ceintures. Mes frères et sœurs, message de la paix, message, il y a unité, il y a solidarité. Oyo et outil et pas il y a pasteur de la foi. Bozwango na légèreté té. Bozwango PPTT. Ici, nous avons réalisé plus de 10 émissions avec Maman Sarah pour demander aux gens. Les insultes ne vont pas payer. Restons na musala na biso. C'est-à-dire, na ye awa, je prends le vrai valeur de Belle-Vie Kondi na tiango, na première position. Je travaille sur l'image ya Dinana Nazu Moussala na Tomboli ango. Je travaille sur l'image ya Caleb Nazu Moussala Caleb na Tomboli. Je travaille sur l'image ya Ursil Péchanga Nazu Moussala ya Ursil Péchanga na Tomboli. Le reste wana, on s'en fout du reste. Concurrence, il faisait la loyale. J'ai suivi longuement avec beaucoup d'attention Papa Nabiso de la foi Mayata. Et personnellement, Papa Mayata aussi m'a parlé en face comme ça. Et ça va droit au cœur. Aujourd'hui, to beleli, babenga biso ba mikala. Babenga biso ba kombo nyonso o bakokaki kobenga biso. Mais derrière ça, ezalaki na message o biso to banaki kopé ça. Aujourd'hui, le message wana est commis partout et il y a des réactions sur ce que nous avons quand même eu à parler, à discuter ici avec Maman Sarah. Nous venons ici pour vous informer, mais nous ne venons pas ici pour vous montrer combien que biso tozalaka ba mal éduqué, combien que biso faut tozalaka. À cause de ces histoires, ici, vous avez demandé la paix, nous voulons tous la paix, mais à cause de ces histoires, vous êtes sans ignorer que une concert à moi, collaboratrice Nanga Otozalane, tous les jours, au nom de Maman Sarah, a été humiliée parce qu'elle a voulu défendre ma cause, ma valeur. Elle a été humiliée, insultée. Juste pourquoi? Parce que Abanaki Koluka intervenir pour Koluka dire non. Na Babilo qu'on a le mal compris. Et Sokolaki et Kitaki et Mataki, aujourd'hui, nous avons les résultats. Certaines personnes bakokuka kotala batumisu su na babilongité. Certaines personnes bakokuka su ko fan da place moko na batute. Pourquoi? Parce que lobby akenaki trop loin. Nazo zonga isusu kana maloba ya Sarah po yango ka mutu ezoyelanga. Une fois kana kiti oyo. Aloba makambu ya ba comédien ezalaka compliqué. Oye obimisi ba griffe ya makasi po na comédien, po na musicien moko boye. Et lobi na tongo bakoki koyokana parce que rien n'empêchait, rien aussi et koki ko empêcher lelo Ursil Péchanga na sila, Ursil Péchanga na X, sila na Belle-Vie na Y bayokana. Et à la fin, c'est bino bae oyo bokoma ba défendre ya bêtise nde bokotika la nasoni. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver comme ça. Il faut que message Oyo et sa leçon na bande kwebele. Et je vais encore relayer une information, peut-être beaucoup de personnes babosana. Ceux qui boquent na Belle Vie télévision le 16 mai, si je m'abuse pas, le 16 mai. Ceux qui te reçoivent Makasi wana réalisateur kozala Makasi a coaché la moi capture wana moki le 16 mai le message au pasteur de la foi alobaki lobby na église. Mais
Madame Belleville na équipe mobimba ya Bellar bacha yango na communauté soki boké boluki na communauté ya Belleville. Le message wana acha yango wana pour demander la paix à tout le monde. Donc kimia na moto nyonso na ba comédien na ba journaliste na ba fan kimia. Boyaka ko soutenir rien que musala na biso makambo mususu wana tolingi yango te aloba yango asala yango. Alobango asala ngo biso to ya to sala ba émission ba ndenge na ndenge. Échange te. Mutu moko attira attention nango azate. Tout le monde était là. Pita mata sala odon kalingi. Appel ya pasteur de la foi. J'étais très heureux. Yakoyoka pasteur de la foi. Koloba était à démarraki mutu kanaye. Avec sa famille. Akéomona Mama Sila. S'il vous plaît, tout ça la analyse au Nabino. A démarré Moutoukanaye Akéomona Mama Sila. A solo linaye Mama Sila a pesi beloge babola mouya Mama Belleville. A démarré sous Moutoukanaye Akéomona Mama Belleville. Mama Belleville a pesi beloge babola mounion ya Mama Sila. Bazali na problème à ta mon côté. Nasuka balobi baza famille bota. Ah, Seigneur Jesus. Ata problème mon côté na mutu. Mais là où moi je me pose des questions. Papa Mayata, c'est un serviteur de Dieu. Otambola o déjà atamboli médiation oyo a joué wana. Et souki wana te alobi te, il faut boya en église. Il faut venir à l'église dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Lokola na ndenge ya musuni boye to sololi, to solo ngo pe sur le plan spirituel, face à bande nyonso, face ya monde. Oya kuna. Et moi je me pose des questions. Si aujourd'hui c'était que il n'y avait pas de problème entre ma maman nanga omi balé. Pourquoi papa de la foi a sengaki a comédien nyonso bakutana na église entre autres ba maman nanga oyo mi balé? C'était pour quel objectif? C'était pour quel but? Et aujourd'hui biso nyonso te comprendre que but ya papa souci na ye ezalaki de venir pour mettre la paix. Mais peut-être le message papa Azaki n'a besoin à s'adresser na bande konaye wana mi balé. Il faut qu'on se le dise. Maman Sila, Maman Belleville, Bangomi Balé. Peut-être ça allait être une occasion pour la communauté congolaise, pour la nation congolaise, pour les fans, de voir encore une fois Sila Bissalou, Belleville Kondi, Bazulo Boko, Bapesani à l'église. Je ne suis pas entré dans ma canisia, papa de la foi, n'a musikate, mais on a envisagé, on a kokanisa, on a kolota, on a komona neti ezalaki bongo na ma canisia, na ba calcul ya papa de la foi. Pour mettre tout le monde d'accord à Sanksabango aux yeux de tout le monde. Mais malheureusement, nous ne savons pas l'empêchement au maman si la akutana kinango et permettre yé koya ko répondre na invitation te. Nous avons vu le président Saï passer, le président Elombe, papa Masumu. Nous avons vu beaucoup de personnes pleurer, ba maman Étoile, ba maman Karine Pala, bande kwe belé baleli, et puis voir même papa Masumu doit aller. Parce que c'était fort. Parce que c'était fort. Neti idée ya papa ezalaki kosangisa bande konana mi balé na église apesa na bango mbote. Pour voir pour faire comprendre au monde que entre bande konanga mi balé oyo eloko de ezalaka te, concurrence ezalaka loyale sur le plan professionnel. Mais malheureusement, malgré ça, le pasteur de la foi a sengi message à paix, message à kimia. Les personnes vivant avec les insultes. Aujourd'hui, nous avons suivi kaka lobby papa Masasi a beti Masasi kandenge lokola kombo na ye. A beti na ye penaka ka Masasi. A lobby te ezali bon mama Sila. Buzwa ba bureau na yona bato yo ba finga ka batu wana. Ba sokoli papa Elombe ba na mutalaka. Baya kozonga awa pour s'excuser pour na ko ba biloko yo et se répéter lisusu te. Nous savons tous oui, il faut qu'on se le dise.
Nangambu ya mama Bellevie batoupe balobelaka mama Bellevie baza. Mais nangambu ya maman si là, il y a beaucoup de personnes oh bah c'est ma terreur des autres na ba insulte. Na mungongo nanga boyoka kité, na mungongo mama Sarah boyo kité, na communiquer à Bellevie boyo kité, mais j'en suis sûr que na maloba ya mosali na nzambe vous allez comprendre et vous allez arrêter et nous allons mettre la paix. La paix oyo basengi ezali faiblesse té. Je pense pas que papa nyonso na ba maman nyonso o ba yaki wana ba manka ki affaire. Non. C'est parce que ba yoki mungongo ya oyo aza frère na bango sur le plan professionnel et oyo aza père na bango sur le plan spirituel. Vous savez, vous devez comprendre quelque chose, il y a des inconscients au bazo comprendre makambo te hein. Ba mesanaka na pasteur te. Ouais, ba mesanaka na pasteur te. Quel que soit son âge, quel que soit le niveau de amitié nabino, quelle que soit votre intimité, mais si longtemps qu'Azali oué de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de personnes, on va comprendre ce qui s'est passé hier à l'église, il y a pasteur Mayata. Beaucoup de personnes vont comprendre en côté. Vous devez comprendre, lorsque le pasteur s'adressait à ses collègues, lorsqu'il parlait, Azala qui juste est nassé. Face à face na bande konamnaye azo exhorter bango azo kotalisa bango azo koyebsa bango ndenge nini faut zala il faut tout arrêter. Mais pour demander pardon s'il vous plaît, c'est papa s'est déplacé de place à Zalaki à matiti na cher. Je suis un chrétien. Binope boaba chrétien. Vous connaissez que ça veut dire cher. Boyebi impact nini donc ezakana cher et papa oyo na souka na humiliation, il a même prononcé ça na munoko na ye. Peut-être ezakana batu misusu balukaka ko humilier nga mais nga na ndimi na s'humilier pona famille na nga bandeko na nga na senga pardon parce que makambo ezokene mabe afukami afundi biso afukami afundi bino afukami afundi communauté mobimba oyo ya ben sensé babazaka focus na bêtise ya mokilité. Ce qui s'est passé, les hommes spirituels comprendront ça et bako interpréter ngo na ndenge ya malamu. Na ndenge ya malamu, ils vont interpréter ça na ndenge pena donc sengeli. Afukami asengi pardon. Ye asalaki nini? De la foi asali nini po asenga ngai na yo pardon. De la foi asali nini po asenga ba comédien nyonso pardon. Et puis afukama. Mes frères et sœurs, il est temps. Chaque chose a son temps. Heureusement, je dis gloire à Dieu. Dans Salaki vidéo moko lobby, j'ai vu beaucoup de personnes bah, commentaires, j'ai plus de 200 commentaires pour me dire papa t'a dit nous voulons la paix. Papa t'a dit ce n'est plus le temps, il y a bâti traboué. Papa t'a dit oui, nous voulons la paix. Mais la paix wana ezalaka na munoko na bisote, il faut ezala na pratique en fait. Moi quand je mets les titres et bendi bino boye pour botala eloko o donc ezana kati. Tozalaka na fond na forme. Ba titre to tchaka la majorité des choses tozuaka yango na kati ya fond kuna yango to bimsango na forme makambo na komaki na kati ya lien wana papa Masasi alobi yango. Voilà, je prie juste ce que papa Masasi alobi na tiango na titre. Vous devez comprendre ça. La paix ce n'est pas seulement écrire nous voulons la paix. La paix c'est le cœur, la disponibilité. Il y a batu oyo toza na besoin kimia. Président l'a dit et Sobé m'a encore accompagné pour dire batu oyo bazoko se met trouble opé toza na besoin kimia. Il fallait pe bazala awa. Il faut pe boyaka awa, boyepe awa. Beaucoup tani na yango bo sololi et puis à la fin c'est comme ça. Président nani fiston ça également. Papa Masumu batunyo so ba intervenant qui lobby, ils étaient clairs. Ils étaient clairs en tout cas, ils étaient clairs. Avant kosala kimia et utaka na kati ya motema et kimia pe et se manifestaka. La volonté ya kimia, est-ce que zali batu bati ya kimia? Volonté wana, est-ce que zali? Parce que ceux qui ont na kimia, en tout cas famille Libota, aujourd'hui vous allez m'excuser, bande konyon, vous allez m'excuser et je le dis na mungongo nanga ya likolo. Et c'est que nazo koloba ba e oyo ba yebi compte ya Bellevie, vous pouvez aller vérifier.
Voilà, mes frères. Allez dans la communauté, vous allez voir que maman Oyo, heureusement, Naloba Kiango au début, elle nous a défendus. Elle nous a justifié, elle nous a représenté. Et nous avons compris que Azali règne à paix. Elle a voulu toujours que la paix soit na bande konae, na milliers na bango, na famille artistique, na bande konion. Voilà pourquoi elle embrasse tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. A tcha communiqué wana pour demander na bande konion so bacha kimia. Communiquer ça. En tout cas, je vais faire un effort pour na tcha do capture wana. Et hier, elle était présente. Elle était présente. Justement pour chercher la paix. Papa, maman, il est temps. Il est temps. Ce que je disais, bah mesanakana musali anzambe te ba comme ça ka musali anzambe muninga te. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nazo tuna lelo ba mama oyo jour moura de la presse, un confrère que je salue en passant. A sala live naye. Na live naye moura ne parle moura ba mama o babanaki ko benga moura. Finga Sarah. Moura finga Sarah, il faut o finga Sarah parce que Sarah azana ngambo ya belle vie. Yo faut s'attaquer na Sarah. Ndeti lelo boye. Na kimia o bolinga ki bubo suksa moura na Sarah wapi. De personnes vivant avec les insultes. Makambo nyonso tolobaka a mituna biso esalaka tozaka mayele. Yango bozo mona après makambo ba misusu bokoko sala ni vidéo te ni émission te pour aibiter a loba nini a sala nini a banda wapi a suka wapi. Nous avons vu. Et moi, je suivis hier Makambo Yakimia et Zoleka. Je suivis hier la chaîne Moko de la place pour nous rendre ango ba compte chaîne ya mama Ndekonanga consort nanga Aïcha. Il y a une fille qui est passée là-bas na comment ils a soki Miss Mongo, soki Lolo, soki Miss Naniwana. Mais bilo kwa bimisi pour na papa Elombe, je me suis dit Mama Sila, place à za, place à Zoli, à Zotambola. Aïcha Koko Azalaka Naye. Azalokola, Leki Oyo, Maman Sila, appelle ça respect et belé. La considération est belé, l'estime est belé. Abenga Kaye Mayaya. Mais comment, sur ta chaîne, au Kozopena, Moutouma Boyaye, Pokaka, à recadrer Papa Elombe, c'est lui qui est le maître Nakoloba, le maître, le papa. Ya maman Sila, Oyo Obenga Yaya. Comment tu peux facilement respecter maman Sila, mais Papa Elombe ozo ko respecter Yete. Ça c'est l'hypocrisie. En tout cas, ça c'est l'hypocrisie. Et Ezali Mabe, cette émission, je téléchargeais ça. Parce que biso to bongo to télécharger nyonso to télécharger katoza nango. Ezali malamuté. Donc d'office déjà, même si ata yo moko ozalaki na makanisi ya mabete, même si ata yo moko otinda kite basala, même si nini ete tinda kite, mais elle va komona kaka c'est la chaîne de Aïcha. Aïcha azalaka na mama Sila. D'office bon qualifié comme mama Sila. Diplomatie wana ezalaka malamu. Sagesse wana ezalaka bien. Aujourd'hui, eloba papa Mayata na munoko na yoka mama Sila azo finga batute, mama Belvie azo finga do batute, mais bato bazo ko fanda ka tout autour ya batu wana. Nde bazo ko fingisa batu wana. Ya grave donc ezalaka oleki lelo ofingi lobby omonio o s'afficher avec maman Sila. Eza mabe, siko ngana mitunaka solo la kanine ba réaction na bango ezala ni parce que biso il faut qu'on se le dise ngana kocha émission moko awa peut-être e komi na bureau ya mama Belvie ba sepeli na émission na te ba ba lobi pena ta dit titre wana tio eza yango te s'il vous plaît to lingi na biso do bongo te et puis on kozala obligé au changer titre wana pour le respect ya muto yoyo au défendaka do image na ye. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Or, ce papa mérite le respect. Espérons que des lobbies dimanche les choses vont changer. Espérons comme ça. Moi, je parlais hier avec Papa de la foi.
Tozalaki naba confrère Misusu, naba Daniel, papa de la foi est venu. C'est un papa pour moi, c'est un grand frère. Moi, je respecte beaucoup le serviteur de Dieu. On a parlé en face. Il m'a parlé. Lokola lekinae, lokola mouananae, lokola ndekonae, to solo linae en face. Et c'est que moi je dis, Maman Thérèse afanda ki wana mupanzi. Afanda ki dans mupanzi et ayoka qui sait que le pasteur de la foi me parlait moi. Et à la fin, papa de la foi dit quoi? J'étais choqué de voir une fois un monsieur passer c'est un serviteur de Dieu. Akoki koya ko pelisa moto teye azol kwa ko bomayi bien ouvertement. Bazo finga Mama Sarah avec son homme, avec ses enfants. Na yoka pas si moko impossible. Ebisa Mama Sarah na linga ye mingi. Mais alimbisanga. Alimbisanga. Tiana se Mama Sarah. Achana se. Maman Sarah, acha vraiment assez. Qu'est-ce que Sarah a représenté et pas il y a papa de la foi. A représenté Nini. Pourquoi? Mes frères, tout le monde copier makambu ya malamu. Les yeux oh ceux qui nous amènent à Tiebiso tozo komona makambu mais tozo ko betango kara tozo comprendre les conséquences à la grave. C'était ça l'objectif. Il y a biso kofanda awa kolobaka nuit et jour. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Il y a des choses qui se font dans la coulisse. Et vous devez arrêter. Tout le monde sait aujourd'hui. Et ça qu'on masquer et longuité parce que au moni lelo batiaka comment dirais-je na kolobanine okoki koya ko tia ban na potate oyo ezo kobimsa tofina yo ozana besoin e kauka non so ozana besoin potana e kauka basala ka pansement o tchekisi après oye ozui ban o tie likolo po microbe kotate potawana e kauka. C'est ça la vie. C'est ce qu'a fait le pasteur de la foi. Et aussi si pasteur de la foi était satisfait, Namakambo et les cas qui lobby, en tout cas, j'en suis sûr, papa n'allait pas prendre cette décision grave à Zuwana. Grave, oh, à Zuwana. Est-ce que je souhaite? Toko Zuwana, non. Décision, oh, papa, Maya Tazu pour na maman Bellevie, na maman Silabisalo. Je me suis dit, pour permettre, c'est vrai que nous avons regretté, pour bozali kolo makas. Tout le monde a envie de jouer dans des groupes. Mais je m'engage. Mais quand je l'ai dit, la Bible le dit, donc c'est-à-dire que a commis obstacle dans musala muninga. Parce que mutokia mutezaka sacré. Même dans une entreprise, ceux qui patron a fait souffrir battu. Pour accepter au travail malam. Le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Donc, on a une décision na ebisi bandeko. Na ebisi bangundengwana. Alors, pour nous clôturer ce cours. Donc, boy bakinga yisoki maman Bellevie na masi la loka bazana problème té. Mais makambo zo bi mebele batu bazo za la humilier, ngana se retirer, na jouer na ngali souté, na ba groupe le mo balé. Mais na lobité na tiki théâtre. Mais bazana odimata makas bandeko mi balé. O batu bazo enfier bango ba jouer na ba groupe na bango. Mais moi je me retire. Vous menalia lipa okauka na kimia, kenalza na abondance, na querelle, ndenge Bible zolo na mukana proverbe. Alors pour en finir, na naïb sabande konanga. Bartiste est comédien. Naïb sabande konangai, obo salaka ba émission. Na zolo ba lokola frère na bino kaka. Nzamba salanga grâce za tamba la suka. Nzamba salanga grâce. Lelo nanzela batumi balé. Batu bakomi ko toucher na ba personnalité ya batu même entre ba chroniqueurs entre batu basala ka mission. Oui tozana conflit ya ba wenge bakulutu na biso jibe na wera tomona ba conseil na fikini ba beti ti tongo concurrence loyale
ba musicien wera ba roleka ya ndeko jibe pe ba roleka ba lobeli patron na bango ba lobeli pe musala na bango mais na théâtre niveau to komi mama Sila na mama Bellevie et komi yango te ya cela za na vie passée na une maman par exemple aza na télévision alingaka moko na bango aosa l'émission et bandeko bazo finga mutu mususu une femme mariée tant mususu ana mbana na ndako ana mubali mais bazoloba vie passée na ye o ezo correspondre te na conflit ya musala o batu bazana mo mwana mwasa ofinga mwana mubali moko aza marié ana mwasi na ndako na bana azana ba semeki azana ba bokilo mais bazofinga ye ba défaut ya nzoto na ye o eza rien na rapport moko te na musala. Voilà. Famille Libota, vous avez suivi mon Péchalov. Namoni pe maman Ursule Péchanga a sali pe communiquer. A sali pe communiquer pour dire ba union so ba linga kanga ba mon Péchalov patati patata, nous voulons la paix qui m'écoute si réellement yoza pena vraiment Péchalov si réellement vous allez un Congolais conscient. En tout cas photo tia Kimia. Oui, Kimia oui. Mais moi je me pose des questions. Ezali kaka ba analyse. Et c'est un moko bo ezali na makambo papa Mayata sali. Na o papa Mayata aluki. Mais pourquoi cette décision? Que nautique à la souko jouer ni est pas Bellevie, ni est pas Sila. Est-ce que papa a trouvé sa satisfaction na makambo oyo aluka kiko sala? Parce que aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Art to perdre déjà eloko moko boye. Oh, elle a bien dit que Atiki théâtre traité mais plutôt Atiki théâtre traité mais plutôt à ko jouer les sous et pas ba maman wana mi balete. Aujourd'hui ezali perte parce que nous savons tous que na Bellard Bellevie ce qui azana besoin à pasteur Mayata il faut ezala kaka mutuana. Ce qui a besoin, il y a un personnage qui est maman top. Il faut maman top. Ce qui est Sarah, il faut kaka maman Sarah. Oye commune, manque à gagner. Manque à gagner. Et qu'est-ce qui cloche derrière ça? En tout cas, c'est un papa qui a mené des marches naïe jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes m'ont bien dit, mais pourquoi Ursule a quitté? Papa Mayata na monoko na ye, même na message na alobi ango bien. Selon sa compréhension, selon réalité où ezali, les problèmes ezali maman Bellevie na maman Sila. Un point barre. Et puis batouye akenaki koluka ye moko na mutu ezaki ba maman na biso mi balé oyo. Si c'était que Ursule Péchanga a se présenté, elle allait aussi venir parce que moi je sais. Bon, voilà, tout le monde luka kimia makamususu moyen to lobadon ezate. Elle allait venir. Somoni ba président Fiston Saïsaï à l'obito tiki les activités que biso tozalaki na yango onion so tozaki nango mais poto ya awa c'est pour chercher la paix. Mes frères et sœurs, cherchons la paix avec tout le monde. Onion so tozoko vivre lelo onion so tozoko mona lelo ezana suka na yango ezana suka oyo eleki suka c'est la parole de Dieu oyo eleki suka c'est Dieu. Si réellement vous êtes de Dieu, si réellement vous êtes créé par Dieu oyo asalanga asala pasteur Mayata, asala maman Bellevie, asala maman Sila, asala mokili mobimba. Il est temps. Écoutez cette voix et il y a serviteur de Dieu. C'est très intense. C'est très intense, mais Congolais nyonso à comprendre. Place nini mabe ezouta, place nini sbosoto ezokobima. Et j'en suis sûr, bakulutu na biso, ba papa na biso oyo bazala kiwana bako luka moyen balata ba costume na bango lokola ba papa lokola ba responsable pour chercher enfin que nini moko boya malamu eleka. Mais moi je regrette, hier il fallait que maman Sila soit là. Ouais, en tout cas c'est que je regrette seulement et salinga passi. J'ai l'habitude de le dire, il fallait que maman Sila azalawana et linga qui est à la terminus terminal point final elinga ki kozala yasuka pona bena oyoka makelele ninzinzi a bougé. Sa présence hier était très importante, mais malheureusement
toyebi ba occupation na yete. Toyebi ce qui s'est passé té. Moi to tenir rigueur exacte, mais nous demandons la paix. Nous bien je souhaite. Merci.